Keba. Nzoto nangai bosala kabongo mbala na mbala ekolia kabino ngango na kopo sima na kolia yete oyo makila nangai bosala kaboyi yete mbala na mbala ekolia kabino kwanga oyo mpe komela toko boko sakola ka kufana nkolo kine ko yaye biso bana na mabunga na biso totondi yo na favero yo pesi biso na mokolo mwa lelo awa na Kinshasa ya vendredi le 18 décembre 2020 ya kolia nzoto ya nkolo pe komela makila na ye eto tata Simoni Kimonkyanga tukutondele papa munke batukebele tukansuke mundango yi unu lumbukia nene lumbukia kia tano ilumbukia ki tukalanga luyindu lwa mfuilu ya mfoto Kristo tata Simoni Kimbanga Murakumbwa seye mwane mwanda velela tata Nzambi mfumo Yesu tata mwanda velela luwidi mana malombele masemeto unu ilumbukia kinene kwa beto gadi unu ilumbukia tano muyindu la mpasi za mfumo Yesu
Yindu lampasa tata simune kimbango. Iunu petu twadia nitu. Tutanwa menga mange mfumo wetu Isa. Wavuka na yebeto. Ede na tuizili tuna bakubama. Nudia nitu eno menga memo. Kansi utu yandala. Tuzebivo. Tangu yewa dilendof. Tangu yewa nzasi nikuka. Keleka nzai nikukine. Uyahudi mompasi kwena. Gere zisaki duka betoban. Mfuyelu zisaki duka betoban. Maladi masaki duka betoban. Njila zulu akanga ma zu frontière. Bwei beto fete ya inene na yetu. Centenaire. Omonavo dibondo lungi 60 ans. Edina tulombele lukutu katula mana maonso lo vengo mona mo menda kwanda betu twakembela nkinzi wa beno batatu banlongo yena tuzidila yelomba kwa beno tuna bakubama mujeni tu nomenga mangu mfumo wetu Yesu Kristo kota mona ntima mieto lo vanda lo katula maonso mamimi na yetu yebe mbevu bya onso lusima byo lukatula byo beno kululenda lemba nanga kimako vuvi kanza ya onso munazola babeno banlongo Ensamu za mfumo wetu Yesu Kristo yezola kwanza ndio waseditu ye untwa de monda velela bika wakalanga yetu tuka kwa yelemvu se mwane monda velela amen.
banganga nzambe nyonso tozonga liboso ya mokonzi akwa kobondela po ete tozongisa nzoto mpe makila biso bato tomeli nanu te soki nzoto ezongi na kati toye koto oyo mpo na programe mosusu. Tata nzambe mfumu yesu tata mwana tumutowe tudile eni tunwini menga mange mfumu yetu Yesu Kristo tawe ifweni kuna kutulani ile menga kare yetu ndwari no masiku ndwara kare yaka yetu ndwari ilufuwa na kotamu zula kwangi seyi mwani mwana we. Amen. Kimbangizi oye! Kimbangizi oye! Kimbangizi oye! Kamba oye! Kamba oye! Kamba oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Kinshasa oye! Eunui! Embazi! Ilumubiakulwe! Yangalala! Esengobi esengote! Kiese voka kiese kwe. Tsai voka tsai kwe. Merci. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. De les communions. Les lopez ali vendredi. Eza mukolo to kanisaka pasi ya kolo Yesu. Pasi ya tata Simon Kimbango. Pe tous les communions eza likambo monene pamba te ye nkolo Yesu alobaka yango soki tosaleli yango po ete mokolo wana liseku ekozala tozala na ye elongo. Likambo mibale totosala leta ndenge na baza na programme monene bakonzi soki bamoni likambo balobaka vent tosala boye te mpona kobatela bato batela mboka mpe kobatela milimo na biso tobanda korespecte baere oyo bapesi biso. Likambo ezalaka na 59 4 janvier, Papa Mfumalon, Papa Dangue Nazakine na Brazzaville. Pour ayeba kike kambo ekozala. Tango ake Brazzaville, pasi ekoti na Kinshasa. Batu bakanga maka ebele.
kolango eleki sikoyo papa mpe azongi na ye ntango aflama azalaki babengi papa ke bato na bakimbangisi baza na boloko bakangami yalobi te bana na ngai baza na boloko te o bakangami bon c'est comme ça bokende kokota botala bakasio nyonso ezali awa botala soki omoni kimbangisi mpo ya koyebisa ngai bake mpe na baprison bakasio nyonso batali kimbangisi azali te balobi ya solo tomoni kimbangisi te wana malamu mpe malamu te parceke batosaki me na moi ya lelo soki toke na baprison tokomona bakimbangisi te ebele emoni elakisi ke tosala leta soki alobi likambo biso bato ya liboso tomonanaka te na baplace ya mabe oyo ezali mabe tozotosa mibeko te ere oyo bapesi biso torespecte yango nalobaki 16h tokabwani toyokani kotelema na nzela te mpo bamingi bautaka na maluku ntsele na ntango kowelela bisi na ntango kokoma kuna bisi mpe ntango mosusu mpe 2h du temps nano ozwi te to taxi yango tosengi ke soki osilisi programme kende ya suka nde yango kaka tolobi totosa leta ye moko ayebi mpo bamoni ke bamaladi yango ezoli kotungisa bato yango balobi ke tobatela mpo na lelo tosilisi topesi merci na maonso masalami lelo tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Molimo santo limbisa mabunga na biso nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani biso bana Kinshasa mpe bapelere nyonso oyo bazali lelo na Kinshasa totondisa minesengo ba nzambe mwetu Yesu Kristo yezola kwanza miwasilitu yeontwala mwana merera bika wakalanga yetu tuka kwa yeyevu se mwana merera amen. Oui, le chef spirituel a instruit à tous ses fidèles de Kinshasa et en même temps tous les fidèles à travers le monde, surtout en RDC, de respecter les gestes barrières tels que dictés par les chefs de l'État pour protéger la population contre la maladie à coronavirus. Donc notre premier précepte de l'Église Kimbangu, c'est de respecter l'État parce que toute autorité vient de Dieu. Et aujourd'hui, son éminence a instruit, d'ailleurs, même avant l'état d'urgence, il a instruit à tous les pasteurs communaux sectionnels de Kinshasa de respecter les gestes barrières, d'acheter les thermoflages, de placer les points de lave-mains dans toutes les paroisses ici à Kinshasa et à travers la République démocratique du Congo pour respecter les gestes barrières. Donc, comme à 21h, il y aura couvre-feu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous avons terminé le culte présidé par lui-même son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani à 16h pour permettre à tous ses fidèles d'arriver à temps dans leur domicile. Donc pour dire que son éminence est en train d'appliquer les mesures barrières édictées par les chefs de l'État. Donc, tout fidèle Kimbangu de Kinshasa et de la République démocratique du Congo, fidèle kimbanguiste, nous sommes censés de respecter les gestes barrières. D'ailleurs, à la porte là, vous avez vu qu'on a placé les points de lave-mains. Il y a un prélèvement de température à l'aide de thermoflash. Donc, tous les gestes barrières sont respectés ici à l'église kimbanguiste. Et aujourd'hui aussi, voilà la preuve, les chefs spirituels qui a présidé un culte
qui avait double cérémonie, le baptême d'une part et de l'autre la Sainte Seine, a clôturé, a terminé le culte à 16h pour permettre à tout le monde d'arriver à temps à son domicile.